Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pamba okomi lokola Bonjour. Lena, olingo sekisanga kezi ko simanga no kete sirat banda bino botikala eloko ni bozo sala biso no sozo ke église bino botikala tisiko na kanisi bokola na sima bolandinga te botikala ozo bakza bonjour mama nini wana Maman, tu sais na tout à pondo. Na pondo na église nini eza na priorité Maman, kuto sene bien nga yenete. Suku ayaka nga tout à pondo héros. Maman, église ne no pe. Yo pe tikala na makelele. Bon boy ko. Kende ki nga ndo ke sute. So bo nga la okede. Yo okokende. Musala te ka ndo moti po ba basa mbela. Oh miyebi te yango wana. Yango wana ozolo. Yo. Ngo pesenga bilamba na repasser. Ya omona ete. Bande konga yo nakati ndako oyo. Omoni mission boyaki nango nakati ndako oyo. Bokoko kangai te. Mission na bino eko échouer. Mais nakati ndako oyo soki bolingi nga na bino toyokana. Soki nga na ke église, to ke église. Bozoyoka. Makambo ko vandela nga na kiti oyo apesa nga oyo aye raison surtout yo. Surtout tandi nga zobetela nga miso. Miso to yela ki awa po biso to tanga to ko tenteng. Kanga na place ofungoleli. Koloba na ngati. Yo kasika na yebite? Na yebite. Nga za na miso mulimu ya nazomona. Nazomona. Miso na bino ekosuka na balabala. Na comprendre bino te na kati ya ndako. To komi sikoyo ba konzi mibale na kati ya ndako, ngai na bino nga nazo commander. Allez. Bino pe bo effacer. Si bon. Eloko nini peza bozo kimela l'église wana. Boye bisanga eloko nini bozo kimela l'église. So vous allez présenter la carte d'abino wala boye bisanga pourquoi vous qui m'église hein papa moi omoni makamwa bano na kati ndako bango mibale balingi église te atamuke natiki bango biso to kaina mosolo ngana yebisi bango balanda nga église batikali ko fanda na kuti bango bazota la télévision bazosa le loko te balandi nga l'église te donc na ndako yo bakuko sali kama sute église mais comme nini soko punition soko nini yebite Église ezali mutu ya muteba na Yesu ali yokenda ke so akete yena nzambe la yo zako yo ngama papa koloba bongo te baza bana mike il faut balanda onga na zoyebisa bango parce que ngani mutu la zambe demai hein ata yo moko bana isengeli bakenda kusambila kasi suku buza kukenda kusambila buza kukuka esprit mabe kanzi makambo wana eza malamu mais ikomi lokola punition ya bana eza malamu te puni mwana na mwana ifa pona église na ya usambila so ali ukenda kuna te pora kitafala ya mpembe ukanisi mutema mpembe mosolo tozokende na église kilo kopesa bango mutu makasi ndenge wana yoko tukende kana yokusambila te tika bantu balingi kusambila basambila debere ndengana yibi nzambe azali yibi nzambe mutasala yenga kansi ko impose bana nyoso wana wibi nkande pa wuti veille à bakenda kite est-ce que veille faire les planios toutes les semaines veille attends moi nzambe Jésus Christ asali ba veille 50 te ngandenge na lingi veille lobela ye makambo ya église parce que y a so mona ngai kutu pona veille na lingi veille mingi ngai pona veille ukuki kuzwa ngai ukede veille pona ni tango neso veille Jésus asali comme de veille d'abord qui tango tozali da tombe tozali okende ba veille mbala lebela tozokende kuna tokeli ba veille combien veille c'est pas 20 de batu uza kumona muntu waza kuluba na ke veille nzo ndeke usala makabone mususu veille te Wenge? Na bana aussi ça on pango sa cuisine. Pesa na kende bamba. Ah, papa. Dérogation les sous-soita yo moko.
La fois passée, c'est une dérogation. Cette fois-ci, c'est une dérogation. Chérie, tu ne comprends pas. Hein? Moi, na azamon na biso. Donc moi, je ne peux pas accepter que moi, na biso tangate. Non, je ne peux pas accepter. Na boité, baninga bazo ça l'examen kala mingité. Oui, tant examen comme il peut il faut ça la moins ba répétition. Sikoyo. Hein? Le problème qui est là, nous n'avons pas d'argent. Il n'y a pas l'argent. 20 000 wanana que nous donnons pour foutre la rosine parce qu'il y a juste l'examen de l'eau. Il y a le 2000 casse. Oh, mais c'est 20 000, je dois payer 20 000 l'école, la rosine. Comment tu relis tous les lots au Nandako, moins de 2 000 euros, ils sont à ma télé, les soins ma fouta, tous à Nandako. Ça va, d'accord. Tu penses à la télé ou les canécoles? Non, je vais passer. Bonne journée. Voilà, toi aussi. Merci. Ndaku ya nzambe nyonso za kumuna talaire na kendaki kishasa busumba ba brigi mpwato silisa bulembi tala musala kitoko busalia wa pona l'église na biso isila angare uyu fukoto yo bakanga kuna mpina sima bakanga omoni biro wana na dingi penza ndibonga bachila nga plafo kuna mpwana nazwa kamwa mupepe ilo konini tokoluka lisusu mpwana mboka na biso na ba province zaka kandenge moko lokulu zana kisasi uza kumuna mama utelema bino bana basi nde mutu buzana courage na njoto na bino ngana dinga mibali te po maboko akukangama kasi bino busali mingi po na l'église situ yo mama mbongo ikoti mingi mama umoni ndenge nzamba za kuzongisela usali mingi ba voyage na iza kukenda mama pado buluba mpona batu mususu bazampili banda mpona yamba ba uti kisasa po kaka na kuyuka na église ya kitambala pembe makamu bikamu si nzamba za kusala mama yango wala ngai kaka ndenge na yebisaki yo na yebisaki yo mwana kaka oyo na luba kuya na yeti qu'est-ce t'as vu luba penza uluta kinini zila ba kuya kukanga yo mulimu pour luba te qu'est-ce t'as vu ya mama ali luba usakubusa na bana kitambala ndenge nini mama budingo mpwana nini usakubusa mama na bosa na kini kisavi lubila ngai kubumba te fungulila mama pasteur mutima mama prophetesse na yo fungulinga mutima ulubila ngai nyonso yo munaki ulutaki nini pasteur na lotendo tomoko bapesi bazulanda biso na yana biso komisi biso musika na yana biso tobandi obenga ma pasteur yo zwa biso bamona sutuki na ndoto nzambe alingi nga mingi po makambo boyo o mwana oyo amoni soki ezalaki nga mutu namonaki yango nalobi yango na ndako banga baloba lokola ye moko mutu amoni yango namemaki ye po yo oyoka makambo mwana azoloba bitumbo naza nango nango na ndako mama botika ngai te bosunga ngai ingeta tata kwani mama nzambi ya mpungu ayaya ingeta baba mama bole uzadi na bapaya na ndaku naza na bapaya baza na ndaku na yo ya mwasi na mobali mama bole wana nini uza kunyokulanga ayaya nzambi bampaya wana bayiku kama tela yo bana ya bampesi zadi bapaya anzambi bakamata ya mukulu kansi ya mwana te poza mukita nuna ngai nzambi oratata ayaya mama buli mpana nini buza kunyokulanga boy pala sina uti na uti musika na uti na mikili ya mputu nzamba puna kitusula kaka na mikili ya mputu nazuya kusukula bino pu mwana uyu akukenda tata kala sinkutu akenda te ntina ya kala sina bumo na ezadi te mpwana azamu kitano nanga mulimu iza kutungisa Saint Esprit za kubeta ngai buzaba kitano na ngai kistanvia yakana bundila mpwana yo kubange loko te yu kuzamu kitano na ngai chama buku pakula na ilungu ukulanda ngai uzamu kitani nangu yoki ngai kubanga mutu te nazuya na kile kusukula mama bukenda nazuya kusukula bino istavi nazuya kusukula yo okay bukenda na mama nasiri sana ni zila ngai kukenda te merci
Bikelemba na kudia mutu aliboso be mutu asuka banda na banda kupesa na za kudia te. Mama na lobaki yolia mutu asuka po mbongo ba opesa ndengo lobe osomba pe ba pre. Nazali na dikambu mwana nanga ya nkasi fo kende kutanga na sana bezo ya mbugu tuyuka la kina yo mpwa pina silisa mbwa mabele wana ba fumu wa pesa kingako. Mama usi mabele pa fumu. Bongo biso wa fumu na biso iloko nyoso na senga ka pesa kangai. Mama takinga mwa mabele kuna mfumu kuna matungi. Mama agent bo mukoni ya kuya. Azali ngana dengia yana bikula ye. Mukola ko yana iglesia kubika te. Bikambu ya mbongo ndiza kusalanga mutiba pasi bikelemba tusali bu. Mama lukolo biboye. Moto moko alia mukaposi bonga na pesa. Yuna ngata zabani. Bon, zila nanu na sukula ye. Yo na kubondi lile yo apart. Ngana yo makambo apart na apart. Si n'abc au kala, s'il y a un problème, viens me voir, toi, Yomoko. Pas d'intermédiaire. Hein? Papa na bandai ko se gêner. Ko se gêner? Po na mona ki situation financière to za ki na ngwe bandai ko sa nga soni na ka oso. Et ça fait quoi? Yo za mwana na ngai. Ndenge na boti yo, ndenge pe na boti payer. Après tout makala za bokilo na ndo mona na ka oyebiso chaque fois makambo zo le kananda ku bana bazotanga te to zo kufanzala. Tu es ma fille. C'est tout. Makala kurutu koyoka soni, mais yo yoka soni. T'es qu'une naïve comme Karine. Hein? Même à tel baluan, tu restes toujours la fille de ton père. Puis tu es lié, tu es mais la yo kufanza na bana. Et en plus bana bazotanga to vandi na openza. Il c'est mon bail na yo. Il y a personne un problème, il y a yemoko, on peut se parler entre hommes. Hein? Azwa. Papa. Demain matin à 9h, hein? Tu me rappelles, Ozwa, ok. Merci, papa. Mais c'est pour la dernière fois. Ce qui promet, Zali, tu m'appelles, oui, on fixe rendez-vous, ou à la maison, ou au bureau aussi. Ça va. Ah, et ça, beaucoup de beauté, hein? Et puis ça, ici, quand il y a un problème, entre hommes, on peut se parler, hein? Ça va, non, il y a ça. Ça va, merci. Bonne route, hein? Allez, portez-vous bien. Merci beaucoup. Mon nez, c'est Purification. Maman, purification. Purification. Eh, yo, Zongawa, tellement. Sors la purification. Allez, ici. Tellement. Avant de vous rendre compte, on a purifié un dame. Bino, si vous avez besoin de vous rendre compte, purification. Allez. Oh. C'est qui on sait comment on a bango mai pona. Les purification, mon prophète Salobaki pour na purifier na ndam. Bango siko, oui. Siko bango bazo kota bazo na bambindo alibata bakota. Yemo baza la purifier. Yemo ko prophète Salobi boye. Mais quantité on sait qu'on est ça prophète sinanga ni quantité boye. Bango il faut basukwama. Ngapi bwaklanga. Mais bino, ngana za ko kotila bino, na za ko mona na za ko bosana. Oh. Wani kulatisa pe buzala na nani milimu mabe ha bwakilanga nisu mama bwakilanga nisu tala ngai kutu tala ngakutu na utakite fa prophetess na za kusepela ezali yes ya lusambu papa c'est quoi Maya lusambu non prophetess na ngai na lingi te muta pesa ordre awa omoni tokotaranda mina boko lo mwanza yo kan sinda ko sele yo pour li so sa na ko benga na yo ke vendre église wana bana ngai bazali awa bandu bana kasi ngai bazali ko vanda wa oliko bona tukena na ndako bazali mipaya tukena na ndako so na décider okolonga ko vendre église ani ko vendre église na lima magana zo bunda na kati ya ndako yo yebi bituma nini bundi lobe na bundi na nani na bana oyo bituma za kusana ba na bituma confité ya bitumba ya esprit ku police bana boye zeli malamu pona esprit bana baza esprit za kana bana baza purifier déjà purifier nani yo ze ba ko yo kanisi ilamba ya pemba no kanisi ba ko mlamba ndaku za malamu te oya ko lamba
na retard oza koloba tout nauti na prière ngana kodia na retard pour la prière na yo so oza kosaka na kokenda bana bakotikala wa lokota na ndako noko namoni koya na biso oyo edérange mama so boye tozongisa biso kaka na kisasa mponga deja si nalembi bokota na ndako ezali ndako na ngai ezali ndako na ye te eza mpe ndako ya église te eza ndako ya église te bilamba ya mpembe motema mabe eloko ne echange na ndako bato elati kitamolobelaka na ochange ne lokota na kati pese soko sali toza kobongisa ndako te mpesa koya te non nalingi boye te mpesa ezali place esali te ezali mpesa yaka mpe akoya koluke pa esali te ezali oza kopolisa balanga lipama paka nde yo wana sebe kimpe 10,000 nani mpe kusambila yeleki ko na kukotela bino ti wapi monisanga pasi Comment vous exagérer, mon cher? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Les Camerounais famille. Hein? Moi, je travaille pour ma femme et mes enfants. Hein? Je ne peux pas passer tout mon temps pour atteindre la rabanoko, batata moisi, banani, tout ça là, des nièces, des neveux. Pendant que tu ne payes pas les minérales régulièrement, mon cher. Non. Moi, je te comprends. Chez nous, c'est d'abord la famille. Il faut aux ongles ça sincère. Moi, c'est mon oncle de mon tant qui la classe. Si je suis au Nazalelo, oncle Nangai. Et puis je suis obligé. Nazong ça sincère wana. Mon cher, tu m'étonnes. Quelle différence il y a entre au coutume na ona oyangai? Chez nous, chez vous, au Kokosana on a mbongo, même aux akosali sabatute, bakoloba likambote. Mais chez nous. C'est pourquoi tu as peur? Ah, mais c'est tout à fait normal. Moi, je t'ai dit ceci, papa, mais tu es dans la servitude. Moto alobaki makambo servitude asalisaka mama na yete asalisaka tata na yete non écoute mon cher non tu vas très loin yokana yebisa yo chez nous c'est comme ça et pas na biso oyo basala ke pa na yo posala pe pa batu mususu c'est question de moyens lokola ba moyens na ngaza na musalo na za ko sala omoni nde na za ko sala wana na radio et puis voilà c'est difficile. Je ne refuse pas, mais voilà ce que tu oublies. Tu dois te contenter de ce que tu as. Tu as un posana bozueza mouké au lieu de t'occuper de ta famille, banabaki de classe, moi c'est là, tabalia, tout ça. Toi tu prends des enveloppes, manini, tu envoies. Et puis aux obéta clairon. C'est toi-même qui allume le feu. Aux obéta clairon. Non, c'est connu chez nous, c'est connu de tout le monde, c'est connu. Ngana pesa yo wana zokosa nakopesa yango te ero eza ero sa devoir ya ero sa de côté ya dessin animé te eya journée okotanga yati kofandela bantu ofandela banda ntongo tisikoka dessin animé dora nde nani yo soko boye si wana ozotia nani ngana moninga nao ngana azoloba na yo ozofiotola ngai yo bikofiotola selexine keba na moninga nao te keba na yo ezambala suka ngana oloba no ofiotola ngai yebi ko fiotola ne lexini elexi mama na yo ezambala suka na muninga na ote keba Gladys po tozo fanda tozo sekala no ngomna mwa mkena keba na o nini obiki na zo gangela Gladys obiki Gladys a fiotola nga blan chui Gladys ko na muninga na éducation ni nozuyana ofiotola tantine na yo na éduquer yo bongo Maman, ma fille, tu es une éducation télécommande à dessin éducation ni yo zui. Problème ngos ani. Ibana ndenge ni. Lelo za dimanche. Eza mukolo saba devoir ne atanga. Banda vandela ki dessin animé. Ndena boto li télécommande na bine ke ko tanga. Yango ndo kangia sa devoir Tala. Yo toute la semaine on vend la hôtel à la télé. Na vandela mukonzi à télé na ndako eza yote. Bon c'est quoi dimanche soki ya vendre la dessin mais on y a ma sali na âge na yo rozindengo sawana mbeto kutola ki na obongisi te no yé priorité ta la télé yo kasi na ebiote lokola soki o rata ki série na yo lelo dimanche batiaka toute la semaine o elekaki yango lingo vanda o embrouiller moi na pona likamba télécommande na zo sa msana sima kunati basani banda lobby ti lelo so sokoli pondu ngana to na surtout ta pondu na kota na basani bongo na tandela bino mesa na yo mama mukolo mais c'est meki na sala kate est-ce na sala te penza o sala ka lokolo sala ka lelo salité donc opona ka mikolo lelo sali lobi opemi nde bongo pesa na télécommande pesa ngai télécommande wana
C'est mais qu'est-ce nini non? Ngani na kotuna ezali nini? Azali moi ogangeli osali mapete mais lelo ça pour dimanche après nda kwata la pete télé. Wenge. C'est quoi le problème? Yaya. Le ko anga na botoli Gladys télécommande. Banda vandela qui dessin animé na ye. Na na droit le ba Gladys té. Pe Gladys a fiotola nga tsui. Le ko anga muninga na ye. Na ko le Gladys té. Quoi? Fio Gladys. Allez, va te coucher. Ngana na droit gang Gladys té na ndako. Pesa télécommande. Oh, attends mon papa, droit de l'enfant les wapi. Toute la semaine ndenga vendu na yata la télé, atala ka ba série na ye. Le nous allait dimanche. Ah comment on t'a la pe dessin animé et après na kabana. Wenge, droit de l'enfant, la femme et singela tout ça mikolo. Droit de l'enfant ndengo za kolobate. Kamata. Non, zo na été. Non, t'as na expliqué toi na droit de l'enfant. Wenge. C'est quoi papa Wenge? Comment ça vous yebite makambo goya? Oko tikete mwana mukabanda ko make mikolo boy, c'est pas normal Wenge. Na tikite? Na ntimi angote? Nga problème na ngezali ke toute la semaine. Atala ka télé, bon le sali dimanche, mukolo pe mwana va nanda ko ko tela peta dessin animé pe après na. Wenge. Oye biloko botang mutafandi na ndako na yo moindre problème ko monaka mukandeke na mboka o tuza ko nyoko me pa ya makala o moni ba téléphone nyoso de ko kenenga makam na village ana nyoko li Rosine na nyoko makala oye bité ezala ka bongo ngana kaisa ko tinda ekuto lobake akendo sa musa na sima musa eza na sima na salite mbeto aye mo kuta lalaki nano abongisi te. Écoute, tu es la seule personne qui peut me protéger. Makambo za ko monango pamba bo ça crée des problèmes au village. Ce qui problème est allé, il faut moi no bende mato itika bango basala na bango. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu me comprends? Je ne veux pas que continue. Je ne veux pas. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et la solution c'est qu'il faut battre mes balles. Tala tangu basa kuyembila kolo nzambi aza kuluba makabu ibele na kati na ngai ngana zadi muto kubama super mai super beto aya ingeta tata ingeta kwani oh ya ingeta kwani fumu nzambi ingeta super mai supila bango mai. Allez, kata, yeta, maboko, beta, maboko, beta, maboko, beta, maboko, beta, maboko. Kindoki zadi mabeza kuuma, kindoki zabu kuuma. Amene, amene. Luba kindoki tulungula. Luba. Vivo ezo mata kasi, ezo mata. Mama. Usamwana mabiyo. Kindoki na ingeta nzambi. Luba nzambi abikisa yo. Luba na malembe. Mama. Banda bui. Kindoki mutisala kaboy. Kindoki sala kaboy. Bungisa makulu. Ingeta. Kindoki ya nyosu ya mabe ilungwa izadi maladi ya lukuta Alléluia tanga buloko na kombola amen mama uzadi mutima makasi noko soki kindoki za lulubi na yo tuyebi ke bubungo na kampese udingi kulubate Mama, pardon! Mama, nyatanga ngai. Tikale kinanga nyatanga. Mama, ezali kupikisa mutu. Basa kunyate lukuta basa kubungisa ye. Tikale kinanga nyatanga. Mama loba, mama linga. Namuna kwa Vuandanye na lubi. Mama lavo. Mama kotalinga mama lavo. Mama na boy te kasi loba. Loba te mama kozika. Mama sila na musela. Yoba uti na bango. Mama ingeta tataiki. Oh ya. Mama mbongo nyoso babiso même tout le temps. Tele ta mutu. Mama ingeta tatanza. Ni mama hôpital. Tukasi tembo mbapesa kiyango na kena pesa na église. Mama ya bondela pona bango. Yo makamba sana ngo nzama kama mimi. Mama ngambo mama linga bota no makamba. Mutu bozo linga boy mama.
Mama loba. Buningo na mwana oyo mpia kumi boy muntu enda kwenza bila bisa yebi bakamu nyonso. Mama mtakum neta mama. Oyo eza makamaminingo. Yo to comprendre que omona kate. Sibeka tukini boy omona te. Soko yebi ndenge baza kusakana na mulimu na yo. Machana mama. Ndoki bidisa kumema basi. Yo za kuyuka te. Yonde mutu bazolanda na kati ya ndako makambo nyonso eza na mutu na yo me olingi koyokela nga ta moke te basana beso ya lubiku te me unzambe akukitisa kanga na kati ya ndako mama fukama na bundela mpwana yo nga na kenda fukama na bundela mpwana yo nga na kenda fana mwana na yo mpia za ya kubeba baba ndi kubebisa ye muntu baza kumema za kutambula likolo ya ndako. En tout cas, papa, c'est vraiment avec un gros regret pour la commune à Kibino, l'ordonnance qui s'y fallait mon ami là, au PCT. Vous êtes venu avec l'enfant ici. J'ai prescrit des médicaments, on a tout fait comme examen. On vous a dit de rentrer à la maison. Vous payez moi ici. Bozongi, vous n'avez pas donné ces médicaments à votre enfant. Et puis, au lieu de ramener l'enfant à temps, vous êtes rentré avec l'enfant en retard. Déjà, il y a perforation intestinale. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire maintenant? Je ne peux pas faire la magie. C'est la médecine. Et puis ici, nous n'avons pas de matériel approprié pour faire l'intervention chirurgicale. Donc, vous devez ramener votre enfant un peu plus loin d'ici. Pour avoir moyens à bon, plutôt, monsieur Samine, les amis, ou soit, si vous avez les moyens, vous amenez l'enfant carrément à Kinshasa. C'est vraiment regrettable. Donc, vous avez constaté qu'il n'a pas pris les médicaments? Ben oui, par rapport il y a des examens autosali. Et c'est que nous avons remarqué que non, mon Amérique c'était parce que perforation est à ma case. Il n'a pas essayé de faire un hôpital. Yo sont bakikis, mais moi na Amérique cité. Et puis ce qui est très grave, au lieu de ramener la fin à temps, je vous le précise, bon mémi était, besoin de moi on a déjà moyens de le sous-souter. Donc moi je suis à qui na moi na retard hein. C'est ça. Ah oui, bangal. Barobini. Uza kumona ngaya wa mpasi yili na makasi. Mwana misisa nyonso so ba nini ba bichopo nyonso itoboki. Docteur alobi mwana melikisite. Sikoyo. Na kusala nini? Balobi futo longo la awa pamba te bazana ba biloko mingi zalite awa. Bon ba melisa kisite pona nini? Melikisite ba yenda mpe na leta arawa. Uza kumona makombengi zali. Pona nini azo kusala boye? Sikoyo balobi to longo la mwana wa pamba te biloko nyonso zalite moya bulugezati bazape na bilan cité frère luka mambongo quelque part tout dépend pour te longo la mwana wa. Docteur Mutalo binde kona. Bona nsu ndalo. Siwa na zaku bima mukena tara vanzi wana zala kamarati mwa zali kuna na pharmacie. So après 6 mois fimbongo to sala mai to longo la awa. Na kino kutika yo. Yo zila muke, yo zila pamba te mwa zali na kati kuna. Noko tozokende sikoyo. Zila mbongo na luka na mbongo zila muke. Binope, pona nini bomelisa kinkisite? Papa, yo mo yebi situation na biso na ndako wana toza na eloko oloba te. Fallait les kamela kisi, maman lobi te, asambela ka nzamba kitambala pembe. Ata nzamba kitambala me. Melisa pe nkisi, ni on se kende kinsela moko te. Voanda tout cela. Voanda tout cela. Nous sommes presque à la fin de notre émission. La technique était assurée par Dodom Palais
Et devant le microphone, c'est votre serviteur, Makala Kolomo. Merci, à la prochaine. Pelo kozobosana aboli vie eza kaka moko soki ofungoli miso te etali yo fungola miso na yo mama mama alinga nafungola miso te ndenge nini makambo oyo osaleli nga ata moto mosusu nana asaleli nga soki yo te belenga nayebani ata kutu epa mama ngudi kuna te nakoki kobosana yo te mama alinga makambo oyebisinga makambo nyonso mama ngudi alobelaka biso nasalaka kaka nasalaka me moto atikali kaka na kati ya ndako oyo lokola ndoki mpenza ezali kaka papa ya bana tala kaka ndenge nasala boyi mabe nabende na priere azoya te so ma prophétesse alobi ke lelo boya bino mibale mokolo yango ale abimi akei oyo okoki kotika ata mokolo mosusu te avanda no na ndako ye moko oyo ana okola parce que jour mama alobaki na biso alobi tosala une semaine ya mabonde po amonaki bitumba ya makasi epa na yo azondima te azondima te aondima te Maman, tali obongani noka te aosa bien te mama pourquoi papa ndaza ndeko ya balina kuna ndo zotika ye moko na hôpital boni boyiko oyo mwana oyo sambala mte bato baoloba yango mingi bato bazoloba nini ozomona omoni makambo mosusu ozoyoka makambo azoloba sisoki nga nazonyokoma na ndako sezaka mpo na yo nazonyokoma mpo na yo bandoto oyo balotaki bapese bazokende na bato ezali yo te wapi nanu kitambala na yo nabia yo lozito eza te olobela mama na yo olobela mama no balangage moko lokola soki nini mama lingi eza yango bongo te bato baolobaloba papa kuna ye moko na hôpital nalobi biso tobimi priere kaka sikoyo ma prophétesse alobaki ozalaka mikolo nyonso na priere oye te sikoyo komoko okende hôpital mutu polele okende kokumbaka na mipepe nyonso ya bademo nyonso oyaka nango lisusu na ndako aponga na bundaka bitumba namoni ke omona apasi ya solo tosambela tolakisa pe mamba losamba tala otia mosa bon donc onyokomanga nazonyokoma mpo na bino awa na ndako ozomona yango moke tala mosusu balatisi milimu ya aveuglement ya papa na bango yeyo azokende mwana komi orépondre oboye tala eza faute na ye te tata na bango lokola alingi église te omoni état d'âme ya papa na bango milemu nyonso ekomi kozongela kaka ye et pourtant ye nde moto aloti telema na mabondeli mama kolala pongi te yo mpe eloko moko olalaka nde mpe na église oyebi ke mokolo ya mama alobaki te aolinga te akolala ye mao na mbeto ngai moto ngai te moto lokola ngai te akei na ye mpe ko kotika ngai te ngala kotiko ndenge nini mama aza kobelela mama nzoto motoke ezobima ye likolo ya ndako na yo mama ifo mabonde lokola ye azolala kaka na hôpital na bandoki ne wana lelo biso tozoya problème te omona opasi te lelo tozoya priere kende nanu moyen na tiko eza te nalabataka mwa nani merci yo kende kaka mutu polele ndenge wana ngai mikumba na yo kaka Makala, nini kaka? Hein? Si tu sois Francis, je ne sais pas. Okovanda boye ndenge nini? Pasi wana ozolata ngo boye solution ezwami kaka te. Ye moko aloba ata oza na problème ndenge nini. Na bete yo lisolo nga mokolo atokende wana azwati. Makambo nini ayebisa ngai? Alingaka ba intermédiaire te? Wenge, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que makambo ya koshenga moko aza bokilo quand même. Aza bokilo, aza moto nyonso te bokilo bamona ke pamba te. Bokilo aza moto soko moni ye pour un service mais pas na koshenga te quand même. Ça non, wana mwana j'ai la banque Lambert.
na kolokata na banque Lambert na musala ta ba kosenga ba pourcentage à combien je vais comment na yebi ndenge na ko régler ba nyongo to sana ngona to futite okino bakisa su ya banque Lambert yebi banque Lambert des zara soki le lobo yoka no pesité bazo matisa pourcentage na babo soki moto mosusu j'accepte mais soki papa na yo là je dis non ye moko papa loba ata ni problème nyonso zanango monaye ndenga boti ngai eza ndenga boti pour la solution mosusu Francia kobika kaka ça en tout cas pona papa na yo ça je dis non 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 nzambe na ngai siko tokosuka wapi solution tokozwa wapi décision ezwami nango te Rositika kaka okuti eloko tozosola na ye ana oyo papa na ngai alobata problème nyonso tozana ngo ezala ye ezala ngai tokende omona ye na aza motema makasi azoboya kokende papa na ngai aloba kaka aza na problème bapesa ye mbongo eloko nyonso avandeli yango wana susi oyo avandi banda alobi ti lelo yango ya makala yaya eza nini eya na ngai oyebi moto azobela so aza nani epa na o Français aza nani na yo yaya ete ya ngomondi ozoyeba te maladi ya tiens enfant tu ne comprends pas Roger oyebi makambo ba famille ndenge ezalaka combien ba mibali basisa ba valeur na bango pona kosenga mbongo pa bokilo to kodefaka mbongo je ne peux pas accepter ça ça non na retrouver solution autrement c'est quand même bokilo na kosenga mbongo te je peux lui demander service n'a pas l'argent moto ye moko penza lobi soko za na posa mbongo ke kosenga e tala Roger ba bokilo nyonso baloba kaka boyo non ozaka mwana na ngoza molokola mwana mwasi ndenge moko na mwana mobali mais il faut ba solution na famille wana au monde ba komi ko loba loba mibali miso ba pesa bango kombo na ba famille basi est-ce que comme Roger yaza na place ko pardon s'il te plaît yaya nzambe na nga swinga zaiki na mbongo nanga na sunga ya na pona ko linga te ya na nga bela yi lobele lote Roger yokanga ya na yo la solution sera trouvée mais et pas beaucoup l'autre ça non nous ce téléphone sur na ke babenga oka ya France yaya nzambe na omona te niveau likambo na omona nguti ya kare bosunga ya na nga zobela ye français zobela ça va j'accepte pour toi il a une chemise na sapato ça va Rosi tika no kolela tikolela zoke tikolela j'aimerais que makambo yoshuka kaka biso awa bato bayeba yango te mono bilo ebeli na papa okende kopanza osa makambo esuka kaka biso ba famille na yo bayeba yango te modelo ebeli pe papa aza moto abilobela te tia na cravate oza na ticket déjà toyebi ke naza na ticket te na kozwa wapi zwa cravate bafamille basi mpenza banzambe wana mayele ya nani atransfere zambi na ngana na lubi ata iloko moko te mama beta maboko ikuya mama mindondo banani bakuyamba ye ayenyebe neba zambi yukusakate ulumina ngo yukini mwana uluma wakati busa dikaka zambi yukani zambi yo busa na kate bana na yo ratatatata pro pa bachika baraboro rakabere kere zambi yo samala mwasi wasimba keza ni utana na kila wasimba kili kuta ya mfumu nzana napenda cheo ukubika na kongo na Yesu Maman na Yesu mais c'est quoi ça? Ce n'est pas la jungle ici. Maman, c'est l'hôpital. Maman, soyez calme. Ce n'est pas un bar. C'est l'hôpital. Il y a des malades ici qui se reposent. Vous faites trop de bruit, c'est quoi ça au juste?
papa tu yiko bondi la nzanga tali singa impona yuzo na yele soyez calme ya ku transférer papa problème à l'hôpital c'est quoi ça bondi la tu yiko bondi la nzambi mpona mwana wewe ulibuku na izala malamu tu yiko bondi la nzambi ukontinue kubundi leo izali bitumba ya satana bitumba yubunda ulunga bitumba yobunda ulunge bitumba yobunda ulunga nzambi yuzali nzambi yukosaka ngai te nzambi atikaka bantu na ye te nzambi aza kusala mpwana biso nzambi yo ozali malamu mpwana yo lubi na mibeko na bibilia te mutu nyonso aza na pusa na yo mpya komuna ce n'est pas possible nakoma il n'est plus il est mort nani il est mort butikanga na bondila akulamuka iloko nini zaliwa na ngai na bangaka nzambi te c'est votre faute la responsabilité est de votre côté parce que moi j'avais fait depuis longtemps que vous avez ramené cet enfant à l'hôpital là il devait vous soigner regardez maintenant kubondila nzambi akulamuka bona kulamuka na ye akulamuka s'il vous plaît dégagez il n'est plus il est parti ce n'est pas de ma faute j'ai fait de mon mieux papa depuis longtemps je vous ai transféré je suis arrivé ici j'ai trouvé votre enfant vous allez chercher les camions ce n'est pas possible il n'est plus il est mort je vous dis maintenant la responsabilité est de votre côté je vais vous porter plainte Allez, vous pouvez partir. Papa, s'il vous plaît, papa. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Ezaleli wana, na bondelio na fukamiye, laissez tomber, Banzela wana.